FM télévision tozawa na lisusu na bino lelo na pasta lisusu pasteur John Azawa pona bino na litea petende na lobaka ya na eko beta te ya ape ko gangela te intimidara pe mutu te ya memaka litea na ya pete yo kango kaka salela ngomona ke ozala bien na vie ozala na ba problème te na batu nyoso na oye bandozala quand même bien litea pete na pasteur John lelo to lobela likabu ya ingratitude. Yo vivande ni na batu. Yo zalaka ndenge nini na batu. Est-ce qu'on répondra na makambo batu ndenge boyo kanelaki? Est-ce que au salaka ndenge nini en tout cas toko développer ingratitude mingi na pasteur John on qui est déjà koyamba na plateau la biso ya FM télévision. Pasteur John, bonjour. Bonjour ma sœur Fifi kitoko makasi base umela. Merci beaucoup pasteur John. Bande voilà FM tozo signaler bino que ba numéro na biso nyonso to salaka les carana FM télévision de Bolanda ngoboye soit bota la mission na YouTube na Fondation Malou à télévision boko zo ba séquence nyonso ya pasteur John donc bo s'abonner massivement na YouTube Fondation Malou à télévision boko zo ba séquence nyonso ya pasteur John o nyonso boza pour ça Rolanda mais également ba émission misusu pe ya FM télévision ezana kati ya Fondation Malou pasteur John de la bande yebisande la bande yebisabana ba Rolanda biso lelo to lobela ingratitude loko ana penza pe ezonyo kola na mboka na biso leçon nini o memeli bande ko lelo la 4 ya ingratitude moni ingratitude ezana ngo partout o matokita ingratitude eza sini moko ya nakolo baki o matokita ezakaka pourquoi na loba boy bolamu nyonso ko sala batu kozela ba retour te soki nzambo appuyer mitema na bango simba te bazomsela yo yango moni poza la bien na vie tango zo pesa ko contacter ke na kozela retour et pas zomsela ngai yango obi na banani nazo tanga na famille te depuis na mwana oboti propre OK kozela ka retour na été salaka ki par na sali na boti akola surtout na bana ba parents yo saela nini yo nini bobo koloba wana eza différent na ingratitude ya yo moko omona peut-être muto asalinga bolamu mais pour zongisela ye na tana merci mabe vraiment na mona muto sali malama ke pembe na zoba yi bolande pona bongo te azaka pena ko yina moko ya pamba na mona be ingratitude ya bato azaki na dikambangia sala ko exemple voyage azenda parti mobala kisi asuki mombongo na yo zoteka ukati ondimi o appuyer akende pose esengwe ko kisamaza membre famille on ne sait jamais tango pesi azwa futa tika kenda malamu ya koma ko zwa soka zongi kuneti na congé na Afrique azo doubler ndako obini bofanda mo pesi mbo axele mbonga kena ngo voyage oyo ka koma na ba flat ba oya yeba bango tende ko rembourser bango bisengo ba camarade ya 2 minutes nde bazo defana bilamba zo kabila bango bambo yo muto contribuer na place ba ke pesi valeur tango alela ka tike mutaida ka te yo muto pesa obima ennemi après avoir ko sunga yi ingratitude ingratitude ezana bana oyo ba boya ko zongisela ba mama retour ya kokolo ba kolisa bango otangisa mwana koli azoba université akina musala ya zwa arambu mama ko ya akozesa mama na porte na veranda mais ba camarade na ba bokino ba ndeko mwasi ba kozala très à l'aise ba mbongo ko pesa lukumu mama o comprendre makamna lo ba wana mais mama na moko ingratitude azung c'est ko ba mama ba ko lo bla mwana mabete poza mwana boti souci ya mametika la kana motema au juste eza ni mama mami ba kiparate batala ka lokumu mama na ndenga yebana na miso ba to ba betele maboko eselke sengo ke kwanga na bota ina saka ne sengo wana mais ko lia ya mwana ndenga kolisa mwana apesa ti bazati lelo na je bisa bengra ingratitude ezani mutu moko boye papa na propre ndeko na propre nani propre azaki na poste na suka ba ko sala papa na coup d'état la nanga bien yo mwana oyebi ndenge ngba sala papa mabe okotikop tamso babike tamso papa ke yo mtoko ya pour place papa azoka lebi so po makambe fu efungwa mais soko koti kozala leste ko dicto ko banga to ko simba mwana pone intera mbongo na place amoni lokumu aluli andi mi papa oya kolisi amema kate ba prince a sacrifier ye et ko bimate ke ye po yete mtako boma mais bato bazo boma abebise dia kopa yeba ki avant o soka pekisa ki banga batika mais mwana ndimi tant que ba éliminer papa ba tiena poste azo sepela dondi mais yokaka akozane tout mais ingratitude wana atata ngenda kutika frère na tombo azo senti ke ngam tuna kotsa papa mabili ben ingrat na solo bana makambo ndimanga ezelo ko moko le ki somo
kolekata injure ekozala ingrat oyebi ingratitude mosusu okotala besoin na hôpital moto akota hôpital kisi ya pamba na mame makomola libanda likolo ba $25-30 baotomoni baa na libanda baza na mituka bavoyage bawapi ye moto atangisa bango misusu kuta benga bango na mboka oza na bula kisasa te ida mitambu ya bengi yo na kisasa afaçonné akoti yo na baklasse apesi yo ti ozwi cours ya vie ozwi poko mpe moto lobi mpe nzambe asala okwa chance eponaka te okoma motu moko na mwa leta soki leta te na compagnie soki na compagnie te ofungolama compagnie oyebi ka yo moko kotanga soki epesi baefungwami ofungwama mais motu wana aza na hôpital bazoyoka rien na soki omwana mwasi na azobetele masolo abi mobali na nga kolia okuti tolie koko na wana ya suka o mona o ebi wana asala kiloko te ndi atekisaka na coin moto akende kosala ke tozwa ndunda tomemela yo parce que yazo fanda zo sentir que bato nga na bomba bato nga na sacrifier vie na nga pona kosunga bango bana batata mwasi ba mama leki ya banoko o ndako na ngeza ka pépinière o yepa na ngozo mona ko aneti ke Caritas moko eza ou bien ONG dikola boboto na zo ba no clair mususu ko mona kutu bano ya e propre atia bango limite moko na bana bandeko pebike bango tu baza bandeko na bokola miteme keseni mais tango esimbi simbi bakenda na méchant parce que nini boinela mutu wana tango aza na hôpital pourquoi boyede te yoka bien gratitude tango bakoka kufi ma bokunda ete akolisanga yende mutazanga charge omonika kututina uta boye akoyana ba $10,000 $15,000 komone bembe kufi likola ba $150 ya kisi na kolia ba manka tanto opération banga ba sala wana seka 400 mutapiate mais ba ko sala dépense matenge comme tina niveau ba $50,000 bazo de place na métropole cercle ya ba $8,000 tango yo monobi loko sanga ki mutoka nzamba lingaki te modèle to moni biloko ba salelier c'est qui fait ba lembaki maladie pende koki mbongo koki maladie te nzoka ndeli kola $50 o mutana perdre vie ali ba ko kosa wana na biso mu kilo ingratitude na biso za partout na biso ko comprendre na so yongo na biso mama na likambu wana eza fo bana papa tekete na lupango amemai na poto ona kende poto papa basangani te baninga bazokende kende bapoto mwana nga otanga to komi na acha kimkolo vioti ya na mikolo yo kosimba te to sacrifier boy kende poto atapo na ngate na koyi mukolo na kokufa baleki na yo soko ke bengisa oyo ya sibinzela ke bu ambianceur munene ba signonso ya ye to ndeni yo moko yebi o sentir que soka ye akasupa na binote bazali na loba na clair oka ndongo lobino susa balukeli papa abalukeli mama au na famille en moi sinde ba pirier batu batinda epoto abenga moko te ba famille en moi sa benga batu 4 5 6 ba ebi atorigine na besoin ya ingratitude c'est na ba parana yo ndo mona ba ingratitude zongela ba ngoto akina mobembe boy akopesi confiance na moi na suka pe moi à détruire lié akoma clochard bon quand ça ndiko sala 40 na poto 50 ya katenzo kande ba botele biloko yo to ndako na mwasi poko ba pesa privilège na base oyo sala ba parents ba sali yo faut yeba donc par là faut ko yeba ki ingratitude eza na ba danger hein pour obo sali cop na batu me yeba ki batona pe ba ko ba lukela yo parce que oyo ka ezali pe ba cop monsieur ezaka ndo lobi boke cop bo sali simbi zombo kendo la nango okima obazali na lo bana yo lequel baninga maeli tala ezana ba façon ebele ingratitude eza partout na libala moninga salelio nyonso me wanga na lokolo zo rien na ye eza ba ingratitude so na mibali na kande to lobaka pe moi si fula yobi ki ba famille moi si mingi ba fula mibali kombe batali mwana ba ningi mobali babite to apuye motema mwana po sino te mabe ba sali tout mobali zo kimia mobali musoko mwana batuka ba biso donc destiné mo boulou famille moi c'est façonné yo kocho wapi o komi mutu tango tali yete ingrat o wangana OK na yebisi mutu amutu na mona ba ingratitude ba voyage moi si na poto ayo ko mbayi na Afrique yo ndimi libala nzoka ndo sana mikumba bomba loka ba koleki funda na ndako ondimi okende pote pi baka na je ayoka ina moi si na wa vanda nyeta on se beta kopna kende poto nzela pote bimi pa moi si okanga mutema wana kosi moi se batunga na bala te na zabo na moi se bomé ora baki na tana famille mwasi na famille ya mobali rien bolingo loke kangi bango misu basuki na flat nete so comprendre tango ko sa mikana mobali ke poto ina ne desa ko selpe mutambu piège 6 mois ina ne ba mobali a revendiquer droit bo abengsa mwasi ne ya Afrique basi na baso na bana makamona na lo bezo ko exister yo moni msusu ya kokita meli poison to jija ka liwaka to jije mais quand e komeli baninga soke komeli ko ndimate mama
et belle bana ba famille mona ba tambola makolo ba souffrir ba rembourser bango ingratitude bo bolingo bo boto na bango o mona ba tikela dino lopangu boy papa kufa ba ndeko ba ko botola mais botala ka bo boto ba za ko yana muton papa zala ka en vie o kanti ba lingi bino pour ça bana ya na enzo kande ba zo na mitambuke bazo étudier terrain ko étudier on lobby bien bazo ko étudier terrain ba bosani tout mona tamsu papa wana pesa bango ndako moko bino ko bana na mutoka sala ki mi balé to mi sa to beka mi balé bango moko bino moko mais ba tia bino misu erbo ko sa be pan ba bengana mwasina ba basati lelo mwasi ona ba no lambela ba ba fu mama ya ko loba kutu ba se meki ya ko kumisa yango moni keba soko mono zana lipa batu ba ya ba memela ko bana ko se ka sala attention na ko sote o ko bunga bango ba mabete o tika ki mwana salite ko kute propre lupangu to za ke bele so mwana za propre bo pesa nga rapport point nike ngam na sokola ki bozo kotsa ba dossier na compagnie pona dikambu nini nete soko keba na mutaso wake ngam tunayambia lelo ngam tunasokoli mwana ngam tunasali boy ozo wela ko bima le premier na likamuneni ba chao place nini to pona ni soka za mwana famille bo sali kaka bien batu mabe bango wana tango zo alipa azoko sa kolingo tango kolongwa ba ayindi selo na nyonso ona zo sike pourquoi ba secret batu mingi bima libanda ba bazara na proche tango akoi ba livrer donc moni ingratitude déjà condamnable pesa mabe na ba famille musupe mutu mo azala na mbongo bobando kende pa kweya e comme yeso ka eka pa bino ayosani ezala ko tonga kandongo lobi tu wana eloko lobi misusu mi en tout cas vie za na makam ya ko moni ngana lobaka chaque fois vraiment confier na yo tala ko confier na yo batu ba kompena ngote oyebi okoyi ko yoka makamuso tenga misiko ndima na yo okoka makambo susu pe baby selio nzelo soleka nzamba ko tela onzela oleka lokwa batu misusu te nzela nanga po esimba fo ba obstacles à libérer yana mutu musu sa tentation ko ba teke réussite ya lobby ba misusu babonga na facilité musu ko fanda bazo proclamer makambo nyoso na famille yango moni pe kaka na makambo zo mona facilité oya sa onyokwama ekote bele na cimetière avant mbongo toluka tozwa yana batu misusu esimba mutu musu ko mona age koli mbongo ezate soko pese mbongo ma amibomi avant obunga bangote soka za na $10 asoloka na mwasi bien ako makana ba 50 ko makaka mwasi ko fingi na miso batu ko yaka na ba kwiti mwasi zo tellement kati ba desert ko zela kaya lokwa sentinelle mais soka za pia kaya 20 ko pesa na ba rapport à compagnon ndira lingi mwasi na so pesa bilo kwana tu mibali misusu ba na ba na mibali bele ba bengra obike bengra mingi sana mibali na ba no clair ndimelanga po na mona mibali en tout cas non oyibi vio yo te ingratitude na ba compagnie partout na ba famille na ba surtout makambo etali ba ya mibali ndao ya mibali faut souligner bango te moni mibali bandimela bango facile po baza ba autorité ya mokili be ya droit mabe ya mwasi kozala moko pesa kilo koleka di mabe ya mibali or moi ça na maîtrise tia comme na point ko céder ce qui fait tondi e bayi mais mobala ko sango na nkoba tutu ba ko teleka mobala salama boye ata bali basidi c'est ça kanini omoni mama ni bisa mais soka moi c'est comme kana chéri moko ba yo pene bala tiko o kompelo ko na bien or non mibali mingi ba yidi ko tia basi kimia te mibali bele ba ko rembourser basi te comment mobali musomo na zotonga moi si na ba famille na imoko propre ndedika ok nanda kuna bango azotonga moi si wa linga omona mobala zana moi si na e azokende tonga mwasi pa ba camarade omona te camarade muso zomona mwasi muninga pepele ako yabo azomona e pa na yebo sala ka bongo te mais pa na yo azomona neti ko sakanta mwasi no lokola moi jouer mobile na yo ayebisa ka biso makamu ko za pepele yango so to ya to sala ka nyonso na loba no clair mutapeka mutu valeur kolo eloko mama po kimia mobile kota na famille na yo faut pesa bandeko na o ordre ko respecter mobile na yo au moins soka ayeba dozo une équilibre ndenge tantina ndenge yaya lingaka mobile na respect ni ko ya mais soko luzaka pepele na mobile na depuis au moins na soko na lo efundaka tande na lobaka ke soki na ndako ba soko lingi olia bien ozala l'aise au moins na teka eyele ya mwana soko koti mbala moko ko yamba yo sin déjà tester ba sepela nanga yango moni chantier sa mwana aye so mono koti pa ya zo banga exact mono sikate lo amono sikate asa mona mais soko yeka chaque fois atala kana ba parents na faire yamba zo tala ba parents zo tala ce qui fait baby say oyo mona ka oyo ke bana ye soko za mutu pendo timbo tala ba ninga te simanzela zonga na yebisa yo omoni ba ingratitude na lo belongo na ba façon nyonso ya ba patron ya ba travailleur musala kindo sala yazo kansa anzo ko sali be
atindi osala boye okosi kende sombelo ko boye 1 yo na okosi yo eza 6 ou vaccine facture tout wana eza ba compte mabe na lo ba no clair ya makasi na yebisi yo ya mak isu na yede c'est en majuscule ngamo ko tu kolo ingrat parce que le monde est kolo ingrat. Kolo ingrat. Oh là là, mais pas danger à ingratitude. Hein? Nazolo ba pourquoi na lobi boy oyebi oyanga peneza ingratitude. Encore kaka. Akiei ya ko boya ko linga meme to sala ni to sala kaka. O sentir que ba linginga te. Ah, to le kaka. Donc o sentir que na ba no clair, eza penda yo fando sentir que on a l'ingamité. Tu vas tester en abana déjà. Tu vas tester au moins à côté tout et pélité. Parce que pour qu'il ne peut pas pour pourquoi coquille, na kuza soulagement wa puis pesa suka ya yango. Yo moko komi ko forcer bolingo ya ko pesa affection pour ba sepela na yo. Mo senti que ba dinginga te. Na lo ba no kiblo na mingi na ba no bato atanga te, surtout ko tanga te des base ya ko chulama. Depuis mikolo ce que lembi pour ba moni ba métier mingi sanga ko tanga pesi mbongo. Vraiment. Mais c'est l'objet to zara que c'est ka soko tanga te vraiment. Oza malakei kuto ko bepsele bango bana bako mubulu ata yo ngani teka mwana loka na lobaka nini boya ko tala bana o tebino to kande yemuka tutani ono ko mingai te mama leki nganga o ponga sani na oya bisayo babiloko na ba no clair omoni ben grand mususu ayabo yambaye me ayoka ya mabebele amela tango akenda zwa et ayindi ça poko asa ingra to bomba ye bo bomba nga na condition nini bolobela nga nini afana la les akini mutu msupe na mbetu munene yo yeka bola na kwa ona nganga bandu biya ya watena ntono ko la te ngala la kama bena bantu kamena o sentir que mbeta te ba 4 personnes ko sama beti mais mutu ande wala pose la bonga ya osunga mais mutu bon so tanga lo bano boy yo bongo ko sunga ye boko fanda be bino bo sali makamusi ko ya ko je pana bino to ko komba okumana ke mwana yana nga kolanda bango te ba goigoyo yo sala musa musala so iba talibanda bazomona azana ndako abie bazo yambe mala misika kitoko mais yemo ko sentir que place na za mala kei nazo kosa ote mutu wana tanga ko kende akome ngra na bino bona mbusa mabe parce que batu lokwa ba ba te ba mona ki ekuna bando ka so bino bokoloba moni e bobomba mwana na abonga masala bino rien akenda poto mazong c'est la bino te tala bonzo kande wana c'est ingratitude ezande ke université ba kudi ezana yana bana ba 8 ans comme na makamna mitemo ndire soda kenda guerre ozo kama mwana musandi mala la libanda na baninga na fulu mais akimi ndako kitoko wana ba kokosa eza envoûtement université ba kudi oui mwana zo mwana kenge obi tala ezana to so lango de na question to bini ezana ba kana imsusu mwana zo sentir ba kokosa ngana ndako je te jure oui si tout bano ba kufela ba parents akenda pandeko siko ndeko na mobali ya lingi mais moi si na lingi mwana na te okomona soki yo zate makamona na mona na sima kokama mwana mobali mazosala misala bana basi me bana basi obote aja likolo baza donc papa le kina tango yako ya oko lingi o comprendre nango bien oko remarquer même na ko lia boye banu ba ya mukuwa bango misuni et puis okomona so ba kaboli ba ko pona mwana so ka pona fa opeksa yo zela ba mwana so ba ko pona bien yeba ko tikele na oloba na yo makambo yo ndimanga sana ba foyer tala okoti ko comprendre te oyebi génération toza oyo la plupart des bateaux nzamba fungoli ba piste bazwa lipa eza bateau yo bazaki délaissé dénigré donc amer akola na motema amer donc oto ba ke yango na université nzamba donc o sentir que azala mwasi mobile yongo monaka akomi chela avant akimi ndeko zolia lipa Ozolanda très bien. Ndeni akomi boy. Ozolanda akomi boy ne sengo na été. Andi na kende ko pesa nzoto na balabala ki azela fufu e ba belebele ke maloba moko ndiri ba pota. Échanger na gwa fufu. Botindi na nuye wenze akei na moi santike. Azongi lamba. Tanga ko lamba parce que ngebela era okabola bino boye. Bo kaboli ya bien bo pesi ya mabe. O senti ke na lambi mende na katela ki misuni o ba chelinga. Na lo ba no clair. On dit ba kabila ba voisini, ba voisin ke ye. On remarque manoka na boyo ye. Sala be sukola bilamba ye. Ba ko kosa dikambe panzana ki vers so ba bika ka ye nde ba ko gogola. So ba na mususu ba kosi ko gangela bango. Ye nde mbata. Na lo ba na makambo ndimanga tala. Pour vérifier likamba boy. Faut apena na nzambe. Je te dis surtout banda ko ezaka na mwa mbongo.
Batu musupe bakoya bandeko ba sentir que ndeko azo sala mwana mabe. Bokolo bandeni bino tout bo dépendre na ye. Surtout bato bazala na moi bozo. Ya ngo ka cité, boyebi ke to dépendre na ye. Bo mwana mabe me bozoko sa ko bongisa. Bo muku to bambela mwana na faute. Yo kaka te nyama yo saka ndenge yo banga ufandi sika malamu boy. Ba bokolo bien. Ba bokolo bien, yo mo sentir que nde boy. Vie. Na basi yo bandimaka te. Ba beau frère ne ba ko saka na boy. Basi wana bamona makambo o batikala kana ba famille mobala kufa kengela loko mobala oteka famille pe bachaka miso bamona ka boy ben gratitude ya sima liwa muwe gentillesse tout bazalaka nango mobali nda kolo yo nda lobaka tanga za en vie tozaba o famille na ko boya bino te baba ndeko na me o mwasi nanga mama bana yetala par na ebo RP oskando lobaki kolamba bazo sepelisa eko solola so yikuti kolo mobali tango ya kuti ba beau-frère bitin moi si nanga tana zate merci alinga makao kaka mobali akoti mabele moni penda face be okaka ingratitude a majuscule ba wangani nyonso ba komkoti na ba no clair o sentir que na bana ba komo sentir que tin ba ndeko papa ba changer vie waneza yango moni mukili natila ko condamner mututé on ne sait jamais so que na bi mabe ya mututé na ko pesa fautité po ba pesa ba okutu ba mona omukie ba ngo fo bazwana wana kaka ndengo lo bango bandika kaka oya donc na ibaka te ba bi mwana mama na ngai mwana mama moi oncle de biso aussi ya ko mona ba chaque fois moni ba goy so ki ozana ba goy na place ozo luka 100 francs je te jure devant Dieu ko boya bango te mais méfiaka bango ko lingaka te ba gogo be ba plein makam nyoso zo sala ta baza bandeko ba ko sala bomba retard de malubi pona ko bundisa yo na bana ba ko sa pe canal ya kufa no avant pour moi déjà ekoki to éliminer pour so zo liana ndeko na atoke ko piso ke zelo ko na ndako ondi mateke mta ko kotso mabiri or ya ina plan ke na éliminer ye koma biso so to zandenge moko ngane fort na ngana luka kabine bo fandi bo tala na komi na niveau nini pour bo éliminer ngo botika nango ingratitude na zo bisa yo quand on a besoin de faire papa belé comme ba kotima belé na ba mama likola bana obokoli mwana koli ingratitude ayo ko likela bino liyo poteka lupanga voyager poto o mwana pe ya mixo ki ba kuti mwasi makamo mabe angana ko ka vie hotel ko ningi mwasi mingi asape bolola sala ke loko tanga ko bimate ala comme kan esprit wasi ko mwasi ngani ba vie hotel nga fo shawarma nga fo ba vie moko ya bien tanga tana sai pana biso to saba na ba no clair mobala ko tala zagale diabo ekoti mama ça peine to ko sapoto éliminer bu biloko to na tebisa yo o mwana ko atibo bu koteka o ya ndako na loba ingratitude sana makambo ebele eloko mama na bina tika oteka papa tika oteka o ko se bango na kendeki njo tout wana ba mama mukili ezana ba ingrat na lobi partout ça na bi partout ezala ya mbongo ya wapi tina pays ingratitude na pays ingratitude na ba pasteur ba pasteur bere ba bengra ya makasi ingratitude envers Dieu. Bola moi sali abimiso na miso abate me melie ngambo. Or kono mukila abimisa n'importe qui te devant 10 personnes ba monde. Pour témoigner ce ne batami na sima na yo. Comment que ça la faible tindika yo, c'est qui fait nini kosi yo. Biloko comme la jida. Oponami epoteka is. Ingrat. Yo mingi baza ba canal ba chama ba sali nzambe na nzambe ye moko pa baza ba témoigner ko ba jida. Abenga yo po apesa ba oya ye moko abenga ya solo mayele ya moni soko moni mosala nzamba ye bani apesa abimi bo une fois deux fois trois fois ko landete jida aya na mission asa ila nzambe na suko a reverser pe pesa ba oya nzambe ya solo ko banga pona bango ba mona na bango rien ya moni micro na télé tout est comme permis ogo uta na makamuno wapi yaka nango eza normal kibonganga kimoyibi ko boma yaka ko expliquer nde ba boma kana tefe ba ko pesa raison mokile changer mabe to baka ko bata ma ba livrer et puis comme ils sont en mbongo tendo meminga ngambo oh mama ingratitude surtout obike selimo pe na ngana ko ingratitude pas kolo moki ikola difficulté na fana banga bisenye tina nga ko vivre zani nini non eza sungaite or na wangani ba lamu bombanga na ba accident na wangani mama lamu ba ningo bana hôpital basala est-ce que masumu nangana ya baninga yangel ya bangole kiyanga na wangani kokoma na ajo ke na cimetière na sia aji nanga bazebe ebele tala ingratitude nanga na ko fana tina se repentant na bi non seigneur limbisa bon mengo te mutesala mutu po ebele bana ba milo bakenda fa so ina zo koma lobe za mawana en tout cas limbisa ko luka mbongo eza courage nanga
mais ndoko batelinga eza étrange pour nga moko na vérité na ko vivre te pour ma belle qui trop na condition ko vivre eza yango te na se repenta yango mona bitete ko za ingrate mingi balingi ba papa za nzambe te mwe malam fo bonga na remercier nzambe mingi ba te ipe bele po za nzambe bien fo mona kinde balingi ba pambo na ba papa apambwami donc mona loko comme ba rivalité partout na kanisi Nandego olobela boy pasteur John toko retenir ingratitude eza motema mabe toko zanga weba. Ingratitude eza ko boya ko zongisa matondi na malamu muninga. Et yaka na eni na zuwa. Ukosala nga malamu mususu mais déjà depuis kala na plan moko mabe envers yo. Ki malamu zo sala nga o anzela mukolo ezali boy. No mona mutu te yo moko bengi nga o façonner ngo pesinga musala mais na tonga nga na chelu poison. Ah oui. Na ngelo ko ngoti kala yanga. Bazai bele. Na okosa ote. Na mona famille na bino ya mwasi yo moko za na famille masinga mobali na yo na vivra kutu na mbongo na yo lokumu na beta kadibanda po simsa nga ba miette na kubata mais tango pa na bino ba teki lupango mo ba pesi yo mbongo moko ya mwa valeur lokwa ba $25,000 $50,000 $100,000 $200,000 $1 million owe na ngola kinga mobile no pona za mobile no na série na kosi bomba presse tel obombi pe ben na yebi mutu ko bisa mutu te sino te ba goya oyebi to kosi to ke na yo mena tindiki batu na kobenga bosala mwasi na nga mabe bazai bele tilelo ngana kozela te kosala ko l'accident to bo kale biso to zana ye bobo mae botika nga et ça na loba na engra o man pam oza kufa tango bokuta na baseki bango mbaleko nga kutu chance na zokime ya mingi te boko chaka te pona bolingo mwasi apesa ngana to zala ki boko linga te mama ingratitude na biso ebele bakoti cimetière vraiment soko talo ko ndima te mutu pe ki atelemi a leli a tel babi yete ingratitude ya somo ce qu'il faut vivre ndeni na mutu moi ben ingratitude de expliquer mingi mais bana liwa ce qu'il faut comprendre que mutu aza ingrat so na salibu abaluka bo so na okoyeba pe ingraté bayeba bango te bazaka trop masqué na lo bano clair ingrat ayaka nde mingi na ba question ebele ko kutuna ba position na makasi koleka yi arobeta ya yete ka ya yo comment to sepse mbalo tuna kama kamnanga yo bala yo betaka te pourquoi ngo baka vie privée nanga et to umei na yo laksanga pana uti kanga laksa ko pananga comment to nazolo bano biloko wana eza ba mauvais piège na ko sauter mutu kaka bosala kana ye passer mais comme kaka defsanga non à tout moment ngana lokotaka wapi excès pe ko pesa ko defsa de seming no kama mponso te yekuta yi ayibaka na lo bano makambo ndimanga donc malamu na ba période to za faut verrouiller ceux qui bango moko mindele balika boboto le kutu ingratitude makasi ande en Europe na mona mutazo mwana mutazo munduki akotela ba parents na famille andima bo mapatika na ba millions moko rinye pourquoi bazo gérer ba millions malin ya lingi ambiance na ba kamia cher na mona ba ingratitude ba famille Afrique za awa papa kufana mama batikala 7 ye moka kina ndako nganga ndima sacrifier ba ndeko ne misuba kufa kufa misuba bela maboma po ngotango tika na ndako ateka za la leader nini souci ko yeba na ba musicien souci ko sala ba tapage mukila voyager ba monde entier akoma na zolo bano makambo ndimanga yango moni keba na vie période toza ngana bi lopango moko boye na quartier na biso tozala ka bandiko wana bateka ka lopango mwana papa na bango na mama bakufa mwana bango mobala komaka na âge déjà donc bando linga te bateka akufa Tilo te parti na kufate. Je te dis avec sincérité. Biloko wana tu bandi mikutu mwana bango ba sacrifier ye pour bateka. Bateka pour le pango ba zombongo ti le pe ba kende paité. Oya kenda poto ba refula. Oya zombongo alia ti le batkala yenga. Bango soki to teka gate bo. Ne ko teka ku douter ça ma bête. Na erreur ya mutu boboma. Or mwana na soka tigala kama na bino ndelo la ngasela musela tazo bombela bino bana singa famille. Mama na olo bano to bengra oya kokola na famille a 18 classe abando sa musala buto ekoti na ingratitude balie vraiment ingratitude en tout cas tala ingratitude na niveau ça passe c'est-à-dire que to tambola kana mutema mabe donc première sécurité ya kobomba yo moko nangona baka keba ko satana confiance lilingi na ote soake na mulili soko sana pio azate na moi aye autotonga wapi et l'idée là qu'ici bateau bazar ressemblance na yo pour ceux qui n'aient pas luka yo na moni yo te na komona leki no luka zande ko ne propre na biseli kambu pesa sérieux autant no betande ko no propre ibuli ki luka wa ya na leki bo beba na te nzo ndé na beteli très makam na il fallait pas na loba yetanga ko yoka orabisa yo ke panza na famille omoni ya azokutu boy tala boy nde boye nazo bisa yo ndimelanga motema mabe za na niveau 0 mais ingratitude za na ba niveau
tout na lobby tout ti na l'état ti wapi partout ingrat. Vraiment, to vivre na ingratitude comme pasteur John Nengaoto Lobango awa bayo ba Olanda biso na FM télévision nazo rappeler so bolingo mona ba numéro nyonso ya pasteur John bolanda biso na FM télévision de Olanda boye et aussi na adresse na biso ya YouTube ezali Fondation Malua télévision bokozwaka ba numéro nyonso ya pasteur John na ba émission na biso nyonso ya Fondation Malua télévision to komi na suka pasteur John ba retenir nini et puis ba garde fou nini muto ko chapo na ingratitude poto ota la conséquence à ingratitude mingi me makufa ba garde fou ya ingratitude vraiment bien et Zaraka qui chaque jour Zaraka veillé ya yo moko kolam kaka chaque jour te na bitidi lokwa na uta janvier na zala bien ti lolo na bien kolongwa na yo nanga na mukili kozaka un certain lundi ti dimanche 1 janvier ti décembre de 0h à 0 à 20h oyebi sikoyo pourquoi pour se sécuriser chaque jour qu'on a confiance na yo moko na nutene ya bato vivre le cause en likambo bato tambara nekenge mutazaka na nyongwa mapa alamka na lero te mwasi mapa ki mungongone obi alamka avant ye to azela ya le kasima bi abima na so comprendre vivre chaque jour na oloba no clair comme ça na habitude na so ko sauter na so franchement di manga on ne sait jamais yo moko ko mona ke esimba te me mutu musu so ke lo jaloux sa oyeba kana famille na quartier oyebite okokama kaki pourquoi yo ngati bitumi bakufa na mabele bakufina makama mbongo te zuwa kaka pourquoi bandiko sala pourquoi il fallait kala ndeto sepela comment boy na boy comment vie okota peli kama kaka na boy ndebo seli mutu mabe yango wana yango moni ingratitude faut veiller kana ngo makasi yango moni yosko pona ko simba manifesta ka bolingo linga batu me ko sanga batu nyoso pembeni te saka mingi kenge loko nyonso triaka avo sala tuna confesser les quartiers yeba ezanine au juste nini po oya ko saloma be oya jamais ne lunga kanda pa ko saloma be akoya na ko seka mingi na boboto Paul bakete mutu malamu ye yon to moni ke ben gratitude eza partout ceux qui na famille bango moko propre base na ingratitude ceux qui mobala tombokela moi si moi ça tombokela mobala ceux qui pesa confiance na nani yon moni faut ça la attention méfiaka surtout facilité ça na très très attention toutes les facilités sont dakango na lo clair ceux qui sont dans cadre musala oui les gens qui sont ceux qui ont la mérite pesa oui mais na ba pamba boye non et cause ba risque na ko sa oté au moni 2022 diable na ba niveau nyonso makamunyo tout est comme permis comme si tout comme proche à la fin soko yebi ko se ressaisir te ou quoi na ba grand beba on peut en vouloir auto comme nango ba besoin ou quoi se biso kao ngana force ka vite na bi limite ya vite na ya vie na côté suka ngana bi ke niveau yo nanu te to banzamba fungola na ko sa ote na ko wela nanani na yela na dala oinga mona tala na beta calcule kozanga na kozwa est-ce que ça faute nanga eloko za faute nanga kasi na goy goy so inga moko na bimisaka nga côté na suka limite nanga na sala ni mama na ko sa ote ko tonda nzoku na likele les andenge moko bango tu ba tiki biloko volume nzoku ndele ka munene pour façon ndenga zalela munene et ne pas dire que c'est nzoku linga na munene nda ko tonda ko lekanga na likele me na tondi na niveau nanga chaque mutazana catégorie limite vinta bachela ye na sana ko nanga no bile be tapitin et puis na comparaison te yo nganga otale kia bongi avant m'en fous cimetière bachapo na bampaka bana miki bakenda avant te et alors où est yo lobby qu'on aurait la viande yango moninga maman na zakalaise vraiment il faut à l'aise nek pasteur John Otoloba et kenge monde to continuer car na ko éveiller conscience ya mutu nyonso faut toujours cause la kenge na vie pour ingratitude nenga lobby ezali na ba domaine nyonso c'est parce que tant les amis il pouvait expliquer miso ba marambo belé pour comprendre que totalement la rana ingratitude et puis beaucoup plus la conséquence ingratitude des alaka au moins mutakufi to mutazui pasimo boya makasi ba to mingi basala ba AVC na ba vito e baraté ba roza ba mela mbongo moya belé basala eloko mo boye soit makasi asimbisa mutu donc à supporter moté au mona boye ba maladie ba conséquences au kufa mambo belé nakati okutu te pardon le bilo moké yango moni mingi bakoma ko batama na sima kuiti vraiment tous les cuiteurs batu balangwaka eza dringi envoûtement te ba blessure interne
Vraiment. Ba escroquer bobola moko pesaka na mutu. O pesa mobali moko mobali nanga ndeko nanga mbongo. Ça na ngobwe libela confiance wana. O comprendre ngo ya kenda libela parce que tango tikala na Paul à la l'aise faut langwaka. À part que langwa ozoma teke na kolala ndeni sans kuiti po likambo ele kanga mutema moto na ko bela fese pam. Yango moni bilo musu na vikande to lubiawa zala éveillé zala rekengi. Kozaka na confiance à qui que ce soit te ato moni penda ba preuve nango. Zala que non un jour danger kogoya. Donc méfiaka. Si tu na likambo etani mbongo. Zaka nango ekenge. Na mbongo eza lokola ba mbwa mibale. Ba mvua soli biloko akoli eza te ba solo la bien ba yambana ka bazotana ba matoi. Soka chasa ne biloko ma modèle ba swana kana ndenge ba koma na bitumba moka zoksi muninga fukamo. Bo saka ka bino mbale. Kande ya biloko ebimi bo uti wapi bo bebani. Tant biloko ko stila bolingo ezongi. Donc ke on comprend le to solo wana. Donc ke ba vie eza à peu près modèle ouana vieux amoko batela tchoko na rond point vieux amoko merci pasteur John merci beaucoup vieux amoko ndeko tcholo bango donc kengeleka bino bakolandi biso na répéter li susu oya za bezo ba numéro nyonso oya pasteur John bolanda biso ba FMD bomo na biso boye mais également boko tarape na page na biso ya YouTube Fondation Malouwa télévision boko zo ba numéro ya pasteur John nyonso pe a na rabino na ba conseil batoli na ya pesaka ya pété toujours et ça va schéma pour que vieux à la bien merci na bino so bolandi biso merci na ba technicien nyoso bazakia pona kosunga biso to zabili pasteur John merci pe na yo lokola ozondima toujours comme mais la rabatulité à pété to bossa na kate numéro rappelé sous comme ça to comme nasuka numéro za encore ngo ezaboyebi plus 243 84 75 18 112. Répétez pour une bonne forme. Hein? Okay. Plus 243, 84, 75, 18, 112. Quand on trouve en FM TV qui nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. C'est vrai que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Mais sinon, il y a pour que aux heureux sur la terre. Merci.